Le seul pays au monde où un expatrié peut quitter, il arrive à la capitale, il dort un jour, le matin, il prend un vol, il va au Katanga, il va chercher les minéraux. Mais sachez une chose, le combat que nous menons, c'est aussi le vôtre. Vous devez le savoir. Quand vous tirez sur nous, vous nous faites du mal, le seul pays au monde où quelqu'un entre, il vient pourquoi? On ne le signifie pas. Il vient pour combien de jours? On ne le signifie pas. Il vient pour faire quoi? Pour quelle durée? Et il va habiter où? Merci bino bato bozuli baku ya kolanda biso na makolo malelo na ezui bande ko balandi océan du Congo mbote na bino bonso bisika ezwami bino pe kimi ya nzambe tata e ingela o mabota mabino. Merci na babone na biso ya océan du Congo pe na ba fidèle internaute na biso pe ba oyo bazolanda biso pe na molongo momba ezui pambate ezui bande ko pe na chango ba mo benga ba bi mama océan ezui to ko sponsoriser yango atala ba mega na biso ponga la sepela kaka tango natalaka ezui. Merci na bino penza bana ya changu, que Dieu vous bénisse. Merci na bana ya Bwende précisément na ikela pe merci na bana ya boteka pambate bango pe babenga ki mama océan biso pe tozali ba fan ya ezui pe boni otikela biso mayebisi kana l'hôtel bande ko langa mayebisi poete basi ba bale wana mama jana nita babe bato ba financer yango lokwa ba ko pesa te moye penza ko sala yango etalité matondo makomela balandi nyonso ezui bazolanda yango du début jusqu'à la fin précisément la chaîne abino ya Libération Océan du Congo boza ko partager ba suggestion ba jampe ba commentaire na bino bande ko balandi ezui ya mokolo lelo ndeko na ngai ndenge bilo baso boyebi ete ezui to panza kampoke mama jawa salamu alaikum ba misima nanga to chaka litono na i yango na lobaka matondo mazongira bino nyonso bato bokolanda biso penza bande kolanga ezui ya mokolo lelo ezali basé na ba vidéo oyo masato toko tombola mangongo polo koloba bobele bosolo pambate ezui ezali bongo eloko elobaka bobele bosolo totala nanu ba enseignant ba koyemba na loyembo wa bango balobi nini kabuya l'ompuissant Congolais en danger. Pati yaka obongisa. Likamba basenya toni azokokate. Okozanga pepe. Pati yaka obongisa. Likamba basenya toni azokokate. Okozanga pepe. Pati yaka obongisa. Likamba basenya toni azokokate. Okozanga pepe. Pati yaka obongisa. Likamba basenya toni azokokate. Okozanga pepe. nzembo oyo bayembi na banzi bino soboyoki bansenya balobi yaka to bongisa pamba te okozanga peuple bande kolanga peuple alobi okozanga biso soki obongisi te cela veut dire mutu wana osani azobongisa te kasi yo zokosa poani facha osala makambo malamu na mboka loyembo yango na bayembeli okozanga peuple ça veut dire ça ne va pas n'entourage bande kolanga lelo encore pasi ya koleka bato babenga mamose omoli kambole kina banque akacha banque la biso bocheka la bino na bino de kolanga tribalisme ezo te pa ya banane pa ya bino boza tribal bozo former na ba milice na bino o po bayo kelaka ya bino mais entre temps bozo kolukila baninga mususu
ko impiter bango ba responsabilité que biso tozo diviser. Non, tozo diviser te ndeko langa. Division ezouta epai na bino. Bande ko balandi bolanda pe moto o na bokebi. Nini ya lobi pona Congo. Pe injustice ezo le kala Congo et bongo tozonga kabuya non puissant. Le seul pays au monde où quelqu'un entre, il vient pourquoi? On ne le signifie pas. Il vient pour combien de jours? On ne le signifie pas. Il vient pour faire quoi? Pour quelle durée? Et il va habiter où? Le seul pays au monde, la seule capitale au monde où quand les gens circulent, on n'arrête personne pour savoir il est qui, il vient d'où, il a un document. Quel est le document qui lui donne le séjour à Kinshasa? La seule capitale au monde. Où quelqu'un peut venir, il cherche un hôtel, il dort. Il reporte même 5 fois son voyage. Et on ne sait même pas le lui réclamer jusqu'au jour où il décide d'aller. Le seul pays au monde où un expatrié peut quitter, il arrive à la capitale, il dort un jour, le matin, il prend un vol, il va au Katanga, il va chercher les minéraux. La seule capitale au monde où quelqu'un peut venir de l'étranger, n'a jamais connu Kinshasa, il vient sur boulevard, il vous pose la question, monsieur, et le bâtiment tel est où? Même le service ne savent pas suivre ces messieurs-là, il est qui? Bakongo mani, légèreté eza la mboka. Et tumbato bundaki yango ete, ngana zongisa kaka libango. Po ete libango nde signifiaka. Pe suka ya likambo nde eza ntina. Nde kola ngai. Est-ce que oto lukaki tokomi nango na suka? Na boye. De mboka mobimba moto uti bobola na mapapa patu aye alate sapato alate pantalon vuki bilo soso. Mboka mobimba moto okele kotoka minere akoti ndenga lingi abimi ndenga lingi fachi beton. Akoti ndenga bimi ayaki akomi bobola komi mozui tout ça fachi beton parce que Félix alingi kaka yeba tikela ye alia atonda balinga mososo te. Non. Mon salaire kozala mokonzi ya mboka ndeko ngai il faut préparation. Yangonde comme ça tuninga maman Seya est-ce que président est à côté là yé bozo bonde tumba soki le azui est-ce que bongisi biloko nyoso azako bongisa gouvernement banal bakozala mapinga ekozala lengene tout esengele mutamilengele mais Félix amelengela kité Félix azaki la batute po etaye ba yeka kozala mokonza mboka te ba surprendre ba lokoti ya betili bakula zelo tande ndako ko bukana po ezaki fondé tel kula mabanga Félix a ko créer batule ba ko créer andi ko la bolandi kabunda boni ba mama ba sunameli ba mama na ba mama idepes boni ba ko lo ba ko finga ye na kabula ndeko la ngai bokonzi ya baluba ezali bokonzi babe botika nalo ya baluba pamba te bato ba ko dondo lango minimum baluba tuté baluba o batelemi wala pona komona ke biso nde to konyata bango lokola bakayansa peuple anyati bino lokola bakayansa parce que bozali ko sala eloko moko te donc lo lenge penza o bino moko bomi telisi ete to sali na biso eloko te bande kolanga tango tozo bunde tumba ko bosala ka te okela ki olofela de kolanga toloba lelo oyo Félix li bongo tolo na mokili mobimba bande kolanga bazolo balikama minéré de biso ndene ezo chuter pe mondele wana lobina boko tshongo pota mso elia mindele lokite YouTube ya kosala nga makambo susu mais na tie vidéo lobilo mobola na nde mindele azolo ba mindele lobi non ce n'est pas possible, c'est la honte avoir un président comme Félix likolo ya mboka. Alors il faut Congo et bunda pambate Congo est en danger mondele wana qui est plus loin ko kanisa Mobutu albi Mobutu azalaki mutu bande ko langai tango to ko lobala biloko to za motema mabete to zo lakisa ndenge mboke sambwe ndenge mboke komi na mabenango ndenge mboke zangi valeur ndenge congolais soka biasa congolais batu fo basenga ekoza koma ko ba congolais insulte alors biso to zo boya ba insulte biso tango za congolais tozo linga ke biso to bunda po tozo ngisa ba valeur bitumba la biso za ba valeur un congolais un zaïrois aza muto ba ndenge ko lukaye bazo tekaye mutuya mais le congolais likolo ya lipa ndeko la ngai ata taper au jango à Félix
Félix Asali, ça est un voyage où il aboutir na fiasco. Mbongo likolo ya mbongo. Mbongo likolo ya mbongo. Na uté koloba moi Merlin vous voyez tala ki yango tito defa kaka Congo defa na ba bisi ko defa. Les lois fait ram bande ko la ngai kibasa. Kibasa. Obi ke biso ba Congolais faut to ka kanda ram. Obi ke nga penza na timo unité na ngai ya mawa ya 3000 francs. Unité na ngai ya 3000 francs wana. Ramale yango. Obi ke ramale ngai tout atikeli ngata moko te na leli jika mabi na ke kolukela pona chela o me kunyezo le kate bande pona ngai ramo yo biso ba Congolais to koyi kotika yango te photo tambola to la kisaki basa ke mbongo yo zolia o expliquer biso rameze loko nini banda service à communication et kota awa biso to yeba ramete to yeba kande ba déficit biso crédit au défi la volonté le foot la volonté là. Mais aujourd'hui d'où vient les rames oh biso to foot la kabino mbongo na bana bino biso to foot la kabino ram na bana bino la basse la bino ba makango la bino ba Congolais bo telemato marché pour la ram ba Congolais bo telemato boya likambola ko kata biso ba crédit biso ba bola ram bo kata Félix bo kata la présidence bo kata la bakambi non biso ba tout souffrir bon kosa biso la biloko bo kata biso so ba ram non qui passe bo bimalanga 3000 frapper la check crédit la mawa pour JDK atindika taba ba émission pe ram a okola crédit kami ram fo boîte na ram kufa ka ram bela ka ram boni biso la ram égale à combien JDK ko pexanga te sama kama pasité to salité le cola ram ram nga uti wapi ram Thompson était ram ya nini te ram papier te ram eloko moko te ye ram wana nani aboti ram ngala komi ko pesa ram mbongo ona ebiti na ram te nyongo ram na defite nyongo crédit na defaka kutu te na linga biloko ko defate e bongo ye ram ngale to kutani wapi na futa kaye mensuellement chaque fin du mois il faut ngala futa ram ça c'est blague avec les Congolais ram ngona ngala combien ram ezelo koni ki basa le kala ko la biso ke c'est que ram biso to somba ka crédit ye ram a hôtel biso wapi d'un coup ram abimi et puis biso ba Congolais to sepelango marche pour na ram ya ko moya yo ki basa aux ministres ko liera biso ba crédit ça c'est blague avec nous ram ngo ezelo koni biso la ram to kuteli wapi banda ba réseau ya a fuisa so ram te mais bon liya ka moko ba Congolais systématiquement pour bolingi développement et peuple congolais ram na biso égale à combien biso na ram to kutani wapi ye ram bandelo boyela comme ça ba système technique au biso to yebité pour bo tromper vigilance à peuple assez na mensonge bozo kokate biloko bino bozo kokate bolingi ka bonyo peuple tout marche ya ram eza pona tout peuple ya yo IDPS ya yo ya boy to ça la marche contre qui basa maliba na ram il faut ram en laisser ce que silité ma meko zala. On ne peut pas accepter mon comme ça, crédit, bon, on a évité la passe dans un bon hôtel. Marche à ram bientôt. Tout Congo man est tellement pour la ram. Pas bon, le mec qui est président de Bengue Sabilo marche. Comme on a la Bengue Sabilo pour la ram. Tout à la soli borobima. Bata le kouta bolukaka maloba. Marche pour la ram. Donc on a les bosso qui bassa wana. Na y deux pes na wana. Qui bassa ramel l'ongba la Congo. Lia ram na maman na on a tata na on a bande kono ram na bisoté. Parce que tu es bien moté. On connaît pas ram, on a besoin qu'on y ait le terme technique. Yo bibi c'est que loko, on expliquer bisoté et où teli wap, et zo ya wap, banda réseaux sociaux comme na Congo. Toyo kana les Camerounais ba tu ba crédit bongoté. Ya muta futa kanyongo ya défité bi mutu longa na koloté. Mais bon expliquer biso. Pourquoi besoin d'une information té? Système ko informer mutu par rapport à quoi ram, salisa yango, ba campagne nango, la ki sa biso ram la kisinine. Besoin de biso ba crédit pourquoi? Moutazaka na 300 yo le yango c'est injuste ram ngo uteli wapi tata ya ram na mama ya ram babimeli wapi pour la conduire ka peuple Congo parce que peuple a une puissance à la mobilité assez na buzoba ya bongo d'où vient les ram maltraitance ya ram moi expliquer biso ram c'est quoi on a besoin de savoir ram azanani bande ko yanga toko nyoko maboyete toi na loteli kité toi na maïté souffrance à colia bobakisi la souffrance à ram muta ko oza na 3000 na check crédit la tinga bona victime nango
Bon, pénaliser bateau. Mais bien, on a un million. Ram, n'a pas les foutu en côté qui basse. On fout Ram en côté poignet. Marche à Ram. Nous sommes contre Ram. Toyebi Ram, on a théo qui basse spécifié, mais son Ram. A outi wapi, utilité la nini, aux autres, crédit à tout. Pourquoi? On a compte ça, bateau nyongo ya kanda, Ram la kisi, nini. Yo ko pe so Ram, bo kosi bateau la basoso, et été. On a lire à Kambonga, bateau, bon benda, bateau, bon la machine. Pour bien bon voir ma cabine, tu as un petit cabine. Ma peuple congolais va quitter cabine, bon tombe bakalicola, mais toi bateau. Bon, comme on a basé zombie, mitano, bampango, bisekalo, sobiso, toi, baumbu, nabino. Non, ça c'est de trop. On en a marre le système. Il y a un marche à Ram. Tout Congolais à côté les mapons à cause to boy Ram, to boy Ram. Pour Ram et toucher tout le monde. Et toucher Batouanzete. Et toucher Moutonios. Alors to boy Ram la République démocratique du Congo. Qui bat ses fausses justifier Ram mes années. Beaucoup qui exploiter le peuple bon côté. Bande Kolanga. To lutter pour Ram. Affaire Ram, il faut te boire yango. Mais tu as gagné combien? Tu as un bon combien? Pourquoi il faut pas lire biso bon? Parce qu'on empêche de développer. Pour moi 1 giga tu as un compte internet tu fouiller tu vas séquer là-bas. Alors ben ba baisser ko cha crédit. Ben ba baisser et puis ben ba réseau c'est manque à gagner pour la bino. Parce que ba te bela ba longo ba réseau la bino ba sonya la ba téléphone la maboko ko ta bino bo perdre. Il faut la biso la bino to tombo ka bino ramango et ça bénéficiaire pour la bino. Bah on peut savoir combien? Non, nos frères et sœurs congolais, tu fungo la maïli la biso, tu tiens lumière na kati la biso, tu revendiques bas droit, tu souffrir bas nyoko la biso. Trop c'est trop. Il faut te comment na likambo oya ko repousser ici na zaka congolais, souffrance ya congolais, na ko beta ba coup partout. Au bongi c'est la malobate. Parce que tant on a un comme awa, yo bon c'est la malobate. Awa naza congolais, oazo souffrir les yeux naza congolais. O baso boma e butu moi. O baso nyoko la ya liakate bilaka awa naza congolais. Wani loko akotali sangate. Parce que tant yo ko lia, mutu muso ko lia te. Cholo le tika lika la ngambu moko. Biso tuto lia kabela milimu. O lia ki na ndoto surtout ki bozala nzala. On ne peut pas accepter ça. Bande kolanga. Ils ont pas si peu mawa. Pas si peu mawa. Ce qui te télémite bande kolanga. Ce qui te mis lingité. Ko ina yo moko tende ko nango zoku fanzala. Mo télémina ko fachi, motoki, makolosalité. Ozolo babilo bela. Mo zoki nanda ko lelo côté okomi moyibo yibi mutu na butu ndekolanga. Revendiquer ba droit. Mutu ko pexote. Okumisa mutu mais kumisa mutu ozolia ko ndekolanga. Yo zokumisa mutu ozolia tende kolanga. Ozokumisa mutu ngalo to olela. Bande komo batelema na sanzete wana na super. Mais ba osenga ngambo. Muso ebenga te mère. Ata moi maya pamba ngabi kenela limité pas fachiti. Yo za mutayi depest. Yo mangala ka mutayi depest. Ah mère bo to kaboni ka lelo ngabite mais nzala na wana. Ganga loba kenga na oliate. Ngana opeso 1000 francs nga ndeni. Oh mère ngalo to ngabite yo kala kala ote, ngana okala kala to buka lokuta. Tala pasi mais azaka wana na sentiment moko o asala kana ngwe lokote. Po landa na eka bato. Mais a osenga 1000 francs. Mais la monoko fachi beto a 5000 francs. La boya qui copie ça est. Peine expliquer qui est. Ce qui a changé comme le peuple congolais a souffrance dans le Kabila. Tant que ça va toquer aveuglement. Ne le comment que ça la montée. Congo passe le cola passe. Congo est le comme côté. Talaye moko. Tango azala qui côté la biso. Yo comme kamalo baki ba auto succès la biso. D'un vieil homme de 84 ans. Hein? Mais enfin, mais vous embêtez vous perturbez la liberté des gens, c'est quoi ça? Non, non, on ne discute pas aujourd'hui, on parlera une autre fois. Demandez à vos hommes de dégager l'entrée s'il vous plaît. Demandez à vos hommes de dégager l'entrée s'il vous plaît, on va y aller. On en parlera une autre fois. Mais sachez une chose, le combat que nous menons, c'est aussi le vôtre. Vous devez le savoir. Quand vous tirez sur nous, vous nous faites du mal, voyez barake, tozo bunda pona bana na bino, basi na bino, basa na dignité, voyez barake. Ah oui. Nous, tozo ça il a bino musala et c'est nous que bato banyonga kabino balia kabambongo. Mais lelo,
langage ebongwani demona maloba wana ya ye mais langage ebongwani yango baenseignant balobi okozanga peuple et puis asi azangi peuple parce que rien ne va la République démocratique du Congo. Alors peuple congolais na bengi yo otelema na conscience na makambo omoni mboka na wezo tambola malamu tika to ba bosolo po bosolo sikola biso to bunda etumba ya solo ya ba valeur lutte ya ba kambinyoso ba kufa la bosolo tika kokota la bozoba po moko ne mtozo kanzala ozo souffrir wabi senga la goma malonge te bakole koma mabiata mafuto pakola te ata deo oyebi yango te mozo bimaka ka chaque poko chaque tongo kolobaka ba formule koloba makambo ezangi tina ba voyage nyoso Félix oti ko sa mikolo oyo et aboutir ne loko te solution bo défiler ba avion bo pakola ngo couleur recette na biso ekindaka et pas ya bakolo avion Nasima mikolo bosongisi yango incapacité à lolenge oyo on ne peut pas accepter ça bande kolanga na yaki kaka potolo ba mwa moke to sembola bosolo poete nyoka ezalate tozo zindisa mabulu tozo zindisa bangomba tozo tondisa mabulu pe tozo sembola nyoka ponzela efungwa. Merci na Kabuya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka l'adorateur et Miss électrique. Merci na Papa Dieu directeur recherche stratégique et ça mon compte para be misobanga ingeta na bana mvuluzi mama Jawa salam alaikum les musulmans Anita Babe bino tout équipé pour la téma na ngana États-Unis d'Amérique partout vous êtes yanga mokonzi Angleterre bino tout na lela bino ya fort Juka M number 1 que Dieu vous bénisse songote na kankola bomeka yo ko le fokota ko kelemba longo to bunda pour la République démocratique du Congo makambo des ozong sangana osima ndeko nanga Bible elobi la biso boy moto oyo azo sala mabe azaka na problème te mais moto aza na problème moto oyo aza komona mabe pe aza kolobelo côté yonde oza na problème ta la charge ba pesinga na yo Félix ndenga azo sala mabe boy ana problème te mais ngai na yo batu to la Félix pe to betele maboko bino nde beaucoup na libulu mais biso toza censé ya ko tindika Félix ya kolonga la Congo pamba te biso pe to longa donc mutu to akokanga munoko la mabe ya Félix mutu wana kolaka mabe c'est la parole divine donc esengeli ngai na yo to empêcher mabe wana kola po ngana onde to moni mabe esengeli to belela yango moni balobe moni ndoki belela donc te mongongo ekufa soki ngana oto tiki mabe oyo ekola yeba ke bakopinir biso parce que yo mona ki olobaki te polani yo mona ki obelela ki te polani yo mona ki empêcher ki yango te polani tala musala ya chaîne à libération na molobela ngo ya ko empêcher mabe ekola. Merci na kila me plus 49 le 9 en P4 merci na 49 la chabienne